IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Libala ezali ndako ya bitumba te to ndako ya concurrence et que boye avec concurrence ko asali ko tapela kosala na kolakisa okenga na mobali na kolakisa okenga na mwasi. En tout cas idée ya Nzambe ezalaki boye te. Nzambe amonaki au préalable ke mobali akokoma te atiaki na kote na ye mwasi mpe mwasi ayaki pembeni ya mobali mpona kozala mosuki. nalingi kaka nayebisa ndeko mobali moko to ndeko papa moko soki Nzambe asali yo grâce ekozwi mwasi aza na makoki ebele koleka yo, linga mwasi wana encourager kota na kati na oyo azali kosala. C'est ça l'amour, parce que lelo tozomona mingi na kati ya bakouple oyo ezali jalousie emati ezwi degré moko ya degré moko tokokoloba trop élevé na kati ya bapartenaire. Omoni partenaire na yo surtout mingi mpo na basi mobali tellement aza na complexe ya supériorité Nzambe apamboli mwasi apambolami makasi koleka mobali akomisa lokola jalousie. Mwasi aza na prestation moko boye à cause ya jalousie okende te mais motu déjà sazoki engagement okosala eloko te réunion no okende te nino siko alingi atali soki aza mobali non na bon sens mais na sens moko ya injustice mpo ayeba kaka kolongola mwasi valeur. Donc mobali soki Nzambe asali yo ngolu ozwi mwasi oyo azopambola mazokende liboso tia maboko ete okende liboso ensemble parce que azali partenaire na yo azali mosuni na yo ekokokoma mpe mwasi aleka yo na mbongo ekokokoma mpe mwasi aleka yo na bavaleur mosusu mais lokola koza déjà moko Bible elobi l'homme quittera et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Oyebi pasteur Noëlla, c'est triste et ngana lobaka eza na babilo rebele obiso to mona libala mais pona Nzambe eza libala te. Il faut to lobela mon pasteur Noëlla. Moi je doute que moi je suis abimi na mopandi ya Pierre et puis Pierre a linga été. Je doute. Et puis nazo mona ngo inconcevable. Le Nzambe alongoli côte ya Adam pour asala Ève, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Adam na Ève bazaka mutu moko. Siko na komi linga te nga moko ekosama ndeni na milinga nga mote. C'est que mutu nangezo sa bien dit. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Yango wana na domaine ya libala eza na bato ebele fo bazwa traitement. Eza na bato ebele fo bazwa traitement pasteur Noëlla. Admettons que mobali azo simba mbongo mais alingi ko pesa mwasi mbongo te. Azo laksa susu mobali et mwasi na ebo lingo te. Non, eza normal te. Eza normal te, c'est que eloko mo ezo marché te na mutu na ye. Ya on a lobby ezo senga traitement. Shalom, fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Bolande d'Abisso na poko na lelo. To pesi binombo te na kombo na Yesu Kristo. To za na sengo ya komona bino lisusu ebele liboso etando ekena bino kotala émission bolingaka mingi, émission na bino Téléfemme. Émission Téléfemme ezali moko ya émission oyo epesami na mosali na Nzambe mama pasteur Noëlla Mungenga Chimanga. Ngai wa bino wa ngai tika ete Nzambe akoba ko batela bino. Toza toujours katina émission la biso, toza ko memela bino ba invité o bozo senga pe bolingaka mingi. Lelo na poko lelo to ane senga ko memela bino susu invité bosi bo mesana na mingi. Ba de ko mingi ba téléspectateurs mingi balingaka ye. Vraiment lelo il fallait qu'elle soit là parce que eza na sujet moko senga toloba. Na ngo ya moto kota na sujet na biso tozo pesa embote. Bonsoir maman Maria. Bonsoir pasteur Noëlla. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, tout va bien.
Gloire à Jésus, Dieu fait grâce, tout va bien. Maman Maria m'a invité à se faire du sous comme on a eu parce que ça fait un bail. Pourquoi il est qui m'a mis le vélo au monde dans la société? Que besoin de pas esmacia et oyebi que mosala nzambe zozwa biso tamingi na utaki ba voyage Lubumbashi, Likasi et na laki na tournée ya ba croisade, ba convention tout ça la ka na imoni selo nzamba pesanga ya prise en charge de l'homme de Dieu par la prière. C'est un ministère d'intercession où totambolaka partout organisaka ba milula minene pona ko bondela na tina basala nzambe yango na bunga ki mwa moke pona zaki vraiment na ba déplacement suite ya misala ya ministère ezali kosenga. Merci beaucoup maman Maria bunga qui vraiment parce que elle a été sollicitée la visite est belée amataki pe pour esengela ki évangile comme bisika nyonso surtout kola ki sabato kololenge nini to bengami ko bondela pona basali na nzambe basali na nzambe au Bible lobby on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Il y a beaucoup de bergers actuellement ba betami surtout ko loba lingana na biso ya bana kichesa ba frappame ya mwana esengela ki plaidons ensemble pour l'homme de Dieu et kanga maboko côté sengela ki telema ezwa ki vraiment mosala ya kokende koyebisa bandeko esengeli na biso na esika ya kocritiquer na esika ya kofinga esengeli na biso kobuka mabolongo kobelela nzambe po na basali na ye mama Maria nzambe apambola ye Amen. vraiment na poko na lelo ezali émission oyo tolingi tolobela sur un thème oyo eza kobattre record un thème oyo bato ebele bazolobela yango tolobaki elongo na mama Maria tomeka kosolola likolo na yango thème yango ezali thème boyebi malamu likolo na libala mais libala na sens nini parce que lelo oyo libala bayike balobi pe tozali komona ete libala lelo ekomi ndako ya bitumba oyo tobengi na français champ de bataille libala ebungisi esengo nango libala eza lisusu lolenge nzambe alingelaki yango te yango longo na mama Maria na pokwa na lelo tokosolola lisusu koloba likolo na ntina na yango yango mama Maria yango tokota na basystème pardon ba question mosusu tolingi oyebisa ndeko moko azotala biso na pokwa na lelo libala eza nini Matondi pasteur Noela oyebi tango oyambaka nga na plateau na yo pona reposer nga ba question na yo etali libala atako naza na makambo mosusu ba responsabilité mosusu na ki makambango na ko répondre na appel na yo parce que libala ezali eloko ya kosaka nango te libala ezali institution divine oyo nzambe ye moko atie wana lokola monument bato soki balingi basala eloko batala lokola modèle lokola ligne de conduite lokola en fait le mariage ezali institution divine o nzambe mokeli Dieu le créateur de toutes choses asala libala pe aveyaka likola libala pe alingaka libala etambola engebene ye moko alingi yango moni tango lobaki ke tokobeta masolo na oyo etali libala et suite ya oyo ezali koleka ba événement ezoleka actuellement yango moni na kimaki na lombango mpona ya koyanola na mituna nyonso oyo obongiselaki ngai. Merci mama Maria kolanda yano ya mosali na nzambe libala ezali institution divine libala ezali likanisi na nzambe oyo wapi nzambe atalaki tango ya sisi kokela bikela monyonso atali akeli moto alobaki nyonso yakelaki ezalaki malamu Amen. akelaki likolo akeli banyama akeli biloko nyonso alobi ezalaki malamu alobaki te esengeli nakela pe moto na elilingi na ngai nzambe akelaki moto oyo toyebi na kombo ya Adam akelaki na elilingi na ye mais tango akelaki Adam na elilingi na ye ezalaki mbala ya mama Maria toyoka nzambe koloba na makomi na ye ete il n'était pas bon que l'homme soit seul. Amen. Dieu auparavant il a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Dans la révélation ana mama Maria koyeba ko tandela biso yango pe ko tatolela biso yango lisusu malamu nzambe akeli nyonso alobi ezalaki malamu
akeli mobali moto ya kelaki na lilingi na ye après avoir créé mobali atali alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ngana suki na maman Marie. Pourquoi na kusima ya kokela nyonso bikanisi ya Nzambe yaki komona ete moto ya kelaki esengelaki malamu te azala ye moko. Ezalaki ndenge nini ko expliquer na bato ba révélation ane pe mamelo wana ya que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Matondi pasteur Noëlla oyebi yango wana esengeli vraiment bandeko tango bazali kolandaka biso na ba émission boye balandaka biso ka te po basepela kotala pasteur Noëlla na etando ike balandaka te po pasteur Noëlla loba kitoko mais na lingi bandeko bazolandaka biso eloko moko ekotaka na kati ya ba pensée na bango eloko wana emema changement na ba vie na bango. Ce n'est pas pour rien tozali ko se poumoner liboso betando ike ko lobela likabo yebinga na yo. Ce n'est pas la toute première fois to lobela sur le mariage. Ozomona ki ata tokei tozozonga sur le mariage. Tokei tozozonga sur le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage doit bien être présenté. On doit bien parler sur le mariage parce que bana ya Nzambe bato Nzamba keli ne lingi na ye ba bunga nzela te. Oyebi Nzamba keli biloko nyonso na livre ya Genèse là tozotanga Bible ezoloba keli likolo akeli na si atali alobi ezali malamu. Akeli banzete akeli banyama bambisi na mai atali alobi ezalaki malamu. Mais tango Nzamba ekokela moto Nzamba akeli Adam, c'est-à-dire quand Dieu créa l'homme akeli mobali. Pasteur Noëlla, il fallait Nzambe le papier qui est malam. Mais Nzambe a téléminano, a tali à lobby. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, pour Nzambe, mobile a rose à la émote, mobile a rose fanda émote. Pour Nzambe, mobile et sengeli toujours azala accompagné. Mobile et sengeli azala toujours na aide semblable na ye. Raison pour laquelle Nzamba talaki alobi il n'est pas bon. Soki Nzamba lobaka c'était bon. Lelo mbele mibali pe balobi non. Quand Dieu avait créé alobaki c'était bon que je sois seul. Mais le col Nzamba lobaki il n'est pas bon. C'est-à-dire Dieu est en train de soutenir le mariage. Dieu est pour les mariages. Donc via il y a conjoint na conjointe Nzamba azali ko sepela ke moi sina mobali babika esika moko. Merci beaucoup maman Maria. Nzamba azali ko sepela ete moi sina mobali babika esika moko. Amen. Yango to kotuna sumo tuna koyeba. Bikambo oyo moi sina mobali ba vivre esika moko ezali ki likanisi ya Nzambe. Moto nde azali kolanda pe engebene makomi na Nzambe ete esengeli malamu te moto azala ye moko. Mais lelo mama Maria ezana bato o lelo baza ko apuye ke akoki na ekobala te afana na ye moko. Mwasi moko alobi akobala na ete afana na ye moko. Mobali moko alobi akobala na ete afana na ye moko. Est-ce que moto na koluka kobika ye moko akozala na kati na esengo? Donc on peut trouver quelqu'un heureux sans être marié. Matondi pasteur Noëlla pour la question wana oyebi ngana lingaka toujours que la Bible parle. Tout à l'heure tu kotanga na livre de Genèse masolo tozo beta sur le mariage tant Nzamba kila ki adana Ève dans le livre de Genèse chapitre 2 ce qui tokei to tangi penza ba verset nango banda intina suka to comprendre makambo tozo loba. En fait la pensée de Dieu pour l'homme ezate ke motaza la emoko. Pensez à Nzambe pona mutu ezali ke mwasi na mobali bazali sika moko. Dieu soutient les mariages. Pour yende muto a tie institution wana. Et bandeko bazolo bake akoki pe ko fanda emoko, moto akoki pe ko vivre emoko sans que abala. Moi je trouve que ça nango likanisi ya Nzambe te. Eza penser à Nzambe te. Mais seulement, nous devons faire la part des choses. Tolobite ke bato nyonso ba courir vers le mariage au même moment. Non. Dans le livre Ecclésiaste, Bible ezoloba, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où mutu faza la célibataire. Il y a aussi un temps où mutu fa longana état ya célibataire akoma marié. Et na nyonso wana
tozomona ke nzambe oyo asala libala yende mutu azokokisa ngo na vie ya mutu na mutu kolandisama ndenge ya bongisela. La Bible dit notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas dit que le kola pasteur Noëlla si a bali, le kola nzamba lingi alingaka libala, il faut ngai pena bala kaka lelo toko kana pasteur Noëlla. Non 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 non. Pasteur Noëlla a déjà marié, gloire à Dieu. Ngonga nanga pe ko beta. Parce que nzamba zali nzambe ya maître ya temps na circonstance. Akokisela ki pasteur Noëlla nazo zela pe ngonga nanga. Ngonga nanga beta aussi longtemps que nazali moi si ngonga nanga pe ezali. Moi j'ai toujours dit aux jeunes filles, ba jeune fille bozo landanga, ba jeune sœur onan bobalité o bozali ko aspirer na libala. Na lobaka likambo tango nyonso pe na bandela kango. Na lobaka eza na moi si moko te na se na moi akoki kozanga mobali. Pasteur Noëlla na lobaka c'est pratiquement impossible. Moi si akoki kozanga mobali azati. Parce que ce que tu zongilo du création, tant nzamba zokela mwasi. Bible lobi, tant nzamba zokela dan, azui mabele, asali forme ekeko, asali atali lobi créons l'homme à notre image. Apesi imaginaye, asali mobali. Mais quant à la femme, Bible zoloba, nzamba lalisi mobali pongia makasi, azui cote et pas mobile. Nda format qui nango Ève. Moi j'ai toujours dit aux jeunes filles, aussi longtemps que aux amours à moi si, dis-toi que mobile a vie na razali. Parce que la femme a été tirée de l'homme. L'homme a été créé, mais la femme a été tirée. Donc aussi longtemps que aux amours si mobile a vie na yo azali. Par là, je conclue pour dire que volonté nzambe zate que moto vanda sans que abal. Donc volonté nzambe zali que moi si na mobile bazala toujours ensemble. Merci beaucoup, Maman Maria. Volonté à Nzambe, ils dit que moi, si na mobali, bazala toujours ensemble. Pourquoi moi, si na mobali, bazala toujours ensemble? Parce que Bible est allée si biso, le lenge Nzambe a kela ki mobali. Si mananzambe kokela mobali, azwa ki na mopanzi na ye, o ezala ki moku wande a kela ki na mwasi. Yango Bible tango lobi ke nzamba lobi ezali malamu te mobali azala ye moko na kosele aide semblable. Aide semblable wana ezala ki te nzamba azwaki mwasi moko quelque part aye na ye pa ina Adam. Ezala ki kaka na mopanzi ya Adam nde badimisaki Ève. Yango mama Maria yebisi ndeko moko azotala biso na pokwa na lelo ete ozali na mwasi na yo yo ndeko mobali pe yo ndeko mwasi ozali na mobali na yo. Yango etindi biso koloba ete libala et salama uta ebandeli moto moko akoki ko longola yango azali te pe moto moko akoki ko kabola yango azali te. Ezali esengo soki bato mibale basangani bavandi esika moko. Mais Maman Maria tolingi koyeba likambo na libala oyo ekomi na kokoso mingi. Ndenge outi koloba ete sengeli elenge mwasi moko ayeba ete awutaki na mopanzi ya mobali moko. Sikoko koyebisa ba téléspectateurs bazotala biso. Moto koyeba ndenge nini ke tango na ngai ekoki na bala. To oyo nde aye pembeni na ngai yenda azali mopanzi na ngai. Lolenge nini moto koyeba? Matondi Pasteur Noëlla, oyebi, moi j'ai toujours dit aux gens ligne de conduite ezali. Ligne de conduite ezali. Bandeko bazali kolanda biso na pokwa na lelo par rapport ya motuna oyo. To sengeli tango nyonso komizongisaka na maboko ya mokeli. Amen. Parce que libala ezali eloko oyo nzambe nde mutasala yango. Lokola nzambe mutasala libala. Nzambe nde mutazali na basekele nyonso ya makambo etali libala. Pona ko éviter ba kokoso. Pona ko éviter ba problème. L'homme ou la femme mobali ona na balité. Moi si ona na balité, toza na devoir ya komizongisa kati na maboko na nzambe tango nyonso. Ezala biso bato botosi to bali Pasteur Noëlla. Toza na devoir wana ya komizongisa ka entre les mains de créateur. Nuit et jour, potoye bako vivre libala yango kolandisama vraiment na pensée et nzambe. Parce que moi j'ai toujours dit aux gens kobala ils ont un problème té. Okoko bala lelo balatisi opete ndenge biso tolati ba pete boye bato babini bato baseki musique tout ça là bato balie ba meli. Menga na lobaka libala c'est tout un voyage.
Libala, c'est toute une mission. L'Nzamba Lobby, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dans la version de la Bible, je lui ferai un autre lui-même. Lui-même son vis-à-vis. C'est-à-dire, et la femme doit comprendre. Que je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire, dans le mariage, il y a un travail. Alors, le travail pour lequel Nzambe a salé la moubali, travail wana moubali a koki ko sala ngoye mon côté, il doit toujours être accompagné. Et à cause de l'accompagner na aide semblable qui est la femme. Amen. Et l'air to kotaka dans le mariage ngana lobaka to kotaka pour accomplir la mission de Dieu. Amen. Yo moi si ozolandanga oza missionnaire pour Nzambe. Oza missionnaire. Dans le mariage, on vient pour accomplir la mission de Dieu auprès de cet homme-là. Si soki au départ, moi si ayebina nous teke kozala kokota dans le mariage, ezali ko s'engager dans la mission. Il y a déjà un grand problème, pasteur Noëlla. Il y a déjà un grand problème. Il y a nuit et jour, il y a des foyers oyo et zozala un problème. Bamakambo kili pona nini parce que au départ moi si ayebina nous mission na yete auprès de l'homme. Mais maman, il y a beaucoup maloba. Je vous en prie. Par rapport à la question que tu poses. Tu n'as dit que tant ni moto kolobaki et comme tango nangai pour être na bala. Pe tango ni moto ko sosola ete oyo ayepebe nangai yende mupandi nangai. Voilà. Awa pasteur Noëlla na koyiko lobaki ndenge nazongisaki question réponse dans lobaki il faut que ça toujours entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire nous devons prier. Mote Seigneur la sambela. En tout cas pour na kosala choix ba frère onanu ba balité ndenge pasteur Noëlla otiko tuna biso okoyeba ndenge nini ke ngonga na yo ekoki ke tango na yo ekoki non esengeli osambela omizongisa na maboko na Nzambe oyebisa siko Nzambe papa yondo kisala libala yondo kelangai sikoyo na lingina kota na kati ya chemin wana ya libala olingelinga nini. C'est dans la prière, en priant ndoko yeba volonté ya Nzambe. Volonté ya Nzambe balukaka ngo dans la prière. Et pona bandeko oyo ba bonde la kate ba pagano par exemple pour ndenge bato bazolanda biso boezate kaka ba Christ ne bazolanda biso toza pe na bandeko na biso oyo ba yebina nu Yesu te ba sambela kate mais ba bala kapé baza pe na posa ko bala. Yango moni à chaque fois to legakawa to mankaka te ko éclairer bato. Ko ça la choix du conjoint ou choix du conjointe en dehors de la parole de Dieu, ils ont risque. Ils ont risque à ma case. Parce que tu peux tomber dans le choix oyo, ils ont qui a yoté. Ndenge to lobaka nga lobaka libala, ils ont formule ya nzungu na mufinu nango. Amen. Et biso ba mama to lambaka to yebi. Soki nzungu oyo mufinu ko eza ya nzungu te, au fini ki ozomona ke déséquilibre kozala. Biloko ezotoka mais ezobimisa milinga pamba pamba mais les ozui nzungo mufinu kunango tche ozomona ke et ça fait même la beauté. Alors que ça la choix en dehors de la parole de Dieu est un risque. Yango ozomona tozolemba te ko yebisa bino bandeko nanu boyambi Yesu te lokwa mokonzi pe mobikisi boyebi epete c'est le moment okoki ko profiter na moment oyo ko yamba Yesu ko ndimela ye kokota siko na chemin wana ya yo pe obanda ko bondela yo pe obanda ko tanga liloba Nzambe o comprendre parce que na kati ya Bible nyonso eza secret ya ko tomber na choix ya malamu c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Parce que na kati ya liloba Nzambe ba ko permettre yo te okende ko sala choix n'importe comment ba relaxer ligne de conduite, tu vas d'abord retourner vers ton créateur. Nzamba lingaka muto ya keli na lolenge ne azongela ka etango nyonso atuna ka quand même oui pasteur Noëlla même la biso na kati ya ndako to ba parents moi nazola mukaka comme une salle ya makambiye moko azo retourna te et ça la biso bien te en tant que ba parents et ça la biso esengo moi na pas maman s'il te plaît
Namoni congélateur est plein, il y a tout, mais aujourd'hui tout l'ambani. Ça nous fait la joie. Attends ce qui ngaï parent, n'a raison que sa responsabilité pas moi. Non, 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 vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nga choisi. Néanmoins, vous avez quand même kotu nanga. C'est comme ça avec Dieu. Yango oza censé akoyeba nzambe. Yo mutozo landa biso. Oza censé oyeba mokeli na yo, créateur na yo. Nanzela wana nde okoyeba ko tomber na choix ya malamu. Merci beaucoup maman Maria. Je vous en prie. Oza censé yakoyeba nzambe pour na kosala choix ya malamu. Pour connaître quand est-ce qu'il faut se marier et connaître la personne qui est ton partenaire et sengeli kaka oluka nzambe. Tango yo koluka nzambe, nzambe akoyeba na ko orienter yo pour ça la choix ya malamu. Oyeba pe mutu nani oyo ozali ko umela na ye. Mais maman Maria tolingi totuna yo pona nini kobala? Est-ce que tout ce qui est dans la moto, est-ce que c'est obligatoire que moto abala? Maton dit pasteur Noëlla, oyebi ngana lobaka liba les a bien. Liba les a bien. Merci beaucoup Tango Lobi liba les a bien. Maman Maria Nzamba Pambola yo. Amen. Vraiment tozako même ya couple pasteur Capitao oyo azali kolela molongani na ye maman Adolphine Capitao ba maman oyo couple oyo bateya biso libala eza bien oyo ezali église na bango Rema libala eza bien ezalaki moko ya slogan ya couple oyo vraiment toza ko présenter ba condoléances na biso na famille ya évêque pasteur Capitao Mbombe. Et puis la famille ya maman Adolphine oyo auti kotika biso vraiment et ça dit passe na mitema tango maman Maria lobeli likambo oyo le Saint-Esprit m'a poussé à penser na couple oyo balobaka likolo na libala ezali bien Nzambe abondisa lingomba abondisa l'homme de Dieu pe abondisa bana oyo batikali ba orpheline maman Maria libala ezali bien oza kokoba Oyebi pasteur Noëlla na uti koloba tout à l'heure libala les a bien. Pourquoi liba les a bien? Parce que avant ngana koma marié nazala ki pe célibataire. Là nazaka célibataire na koka ki pe koloba oko va no pe sans ko bala. Mais lelo na ko loba ngote. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai goûté et j'ai senti que mariage est bien. Mariage est bien mo komusu na sexa ki pasteur nanga. Après avoir là, je crois 5 ans après, nazongé le pasteur nanga na ki ko bisingabi papa. Duka liba les a bien. Alors c'est vrai ma fille ngabi oui. Liba les a bien parce que na remarqué l'oro moko. Depuis na Bali, on dirait nazozwa occasion ya kokosa lisute. C'est que ngabi oui, na moni libala ezo diminuer to ya masumu na vie ya mutu. Amen. Alors c'est vrai ma fille ngabi oui c'est vrai. Liba les a bien pasteur Noëlla. Oyebi ko vivre na libala ozana muto alingi yo mingi. Ozana muto yo aza ko prêter attention na makambu na yo nyonso sauf rien. Tu te sens en sécurité. Nga lobaka liba les a bien. Liba les a kitoko pasteur Noëlla. Naza sécuriser ndozo monanga naza vraiment sécurisé. Naza na muto yo oyo azolande la makamnanga nyonso de près. Donc alingelinga mabe ata mukiete et c'est vice versa. Ngape na komona ke ifona landela na landela. Tu t'imagines moba nanga lève sur le ba Maria tu exagères. Ngabi non 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 non. Nazo exagérer té. Ndenge na yaki boy. So na zongi la première des choses nazwa na ke ko servir moba nanga mai. Oh Yoni nanganabi melamai. Nabanjo tu nabana. Votre papa a pris de l'eau combien de fois après moi? Yo linga ko traiter nga lokwa moi mkinga bi pa nango za mwana muke. Donc naza ko se sentir dans l'obligation ya ko gérer yende na gérer bana. Et liba les a bien. Donc naza ko tchavi ya mobile nanga en sécurité, yé pas zo tchavi nanga en sécurité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a mobile en sécurité. Il y a plus en sécurité. Mais maman Maria le lobby liba les a bien.
Mais ngana koyebisa yo ke ça pe na bande ko belé les loba telemi ba lobi libala eza bien té. Libala eza bien té pourquoi? Parce que peut-être bazoe ba tina libala té. Yango na lingi maman Maria oyebisa ndeko moko azotala biso but ya libala eza nini? En fait, but ya libala ezali pour accomplir mission ya Nzambe. But ya libala c'est pour accomplir la mission de Dieu, pasteur Noëlla. Et ngana lobaka, après avoir s'engagé dans le mariage, il faut sikoyo s'engager dans le travail. S'engager dans le travail, ko accomplir mission ya Nzambe. L'Nzamba zoloba, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire l'homme est incapable d'accomplir la mission de Dieu tout seul. Alors, moi, si les razo kota na vie à mobali, il faut atchana mutu na yeke ndenge na yawa na yeko accomplir mission ya Nzambe mais dans la vie de cet homme. C'est-à-dire que longola mobali quelque part, qu'on memaye quelque part. Parce que dans le mariage, bolingo eza exigé, c'est-à-dire l'un se laisse entre les mains de l'autre et l'autre se laisse entre les mains de l'autre. Ensemble, bakoye bako accomplir mission oyo Nzambe atindela bango. Mais ensemble, bakoye bako accomplir mission Nzambe atindela bango. Mais quelque part, maman Maria, ba soso balobi ete bita libala ezali kaka sexe, bita libala ezali kobota. Nazui mwasi na bali yo po ya kobotela ngai yango to mona bato mususu azobenga mwasi na ye mama bana akoyiko mwasi akoyiko loba neti kambo abi tala bana yo zawa na pona bana. Est-ce que yango wana penda ndeko moko azotala biso na pokwa na lelo yango wana nde bita libala lelo mabala mingi eza kopanzana parce que mobala lobi mwasi aza susu malamu te nazoyoka ye esengo te mwasi azobota te esengeli naluka mwasi mosusu libanda oyo akoki komble posa na ngai to oyo akoki kobotela ngai bana yango tolingi vraiment oyo éclaircir peuple de Dieu bazotala biso bite ya libala vraiment yango wana ezali ke soki mwasi aboti te nde obimi libanda to soki mwasi asepeli so te nde okoki kosepela libanda yango nde bite ya libala mama oyebi pasteur Noëlla je crois na sina lobela likambo yo na plateau na yo awa na lobaka le mariage exact na lobaka le mariage c'est une affaire des adultes libala eza makambo ba mikete so moni mobile azobima lobi non moi so lokola azobota tenga na ke ko luka moi so mtuza azobota abimi libanda ke luka moi so mtuza po botele bana mobile ona za mwana muke akoli na noté akoka ki pete po na âge ya kobala ozo comprendre c'est-à-dire maturité na kati nizate mobali aza mature a réfléchi bongo te yango moni na livre Genèse l'air Nzambe azokela mwasi na mobali akeli bango mikolo déjà amen akeli bango mikolo amen Nzambe akeli bango bana mikete po banda kokola akeli bango mikolo déjà ezalaki message moko ezalaki wana Dieu voulait tout simplement montrer aux gens que le mariage c'est une affaire des adultes. Bana mike ba mekate. Pour ce ba mike ba kotu kuna ba osa potopoto. Mobali azoba ke mwasi aza susu elengite. Malamu na bima na ke noluka mwasi eze elenge amwa muke. Ata na mandefu pembe bo banga mandefu nete sega za mwana muke. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Oyebi soto tangi livre 1 Samuel. Bible zo l'acception noir sur blanc que Elkana aki na basimbali. Maman ya Samuel na Penina anazalaki femme mariée anazalaki stérile anazaro botate Elkana zaki na basimi balé c'est-à-dire Anna Penina la Bible dit que Penina zaki ko bota tongo midi pourquoi mais Bible zoloba ke bolingo nyonso ya Elkana ezalaki epa ya Anne qui était stérile. Si il faut retourner et le renine ezako sala ke Elkana azalaki ko tomber kaka mourir il y a Anne qui était stérile. Non. Le mariage ne peut pas être basé sur les enfants. Le mariage ne peut pas être basé sur le matériel. Le mariage, ma pasteur Noëlla, doit être basé sur la mission de Dieu. Batuba sarana libalate.
libala eza institution ya nzambe ele nzambe atie institution na ye c'est-à-dire mission moko eza wana oyo batu oyo nzambe azotia bisika wana bazali na mission ya kuaccomplir baza na devoir ya kuaccomplir mission ya nzambe du bato babimisa biloko mike dans le mariage oh kozanga bana non bokoki kozala mwasi na mobali bozo accomplir mission ya nzambe dans le mariage même sans avoir les enfants loin de là eza kutu penser ya nzambe teke bato po nini le nzambe akeli Adam na Eve asalaki susu te amisaleli bango mwana moko te ya moke atia pembeni wana Bible elobi apambolaki bango kaka ayebisi bango se multiplier pe ba gérer c'est-à-dire mwasi na mobali baza na devoir ya accomplir mission ya nzambe eza ni ko gérer oyo nzamba tie na disposition na bango donc dans na domaine ya libala il faut voir grand kolongwa dans des petitesses comme on a ke moi sur azobota te non libala eza bien oyebi vie ya couple kitoko makasi pasteur Noela po nini zela likantimo ekokimanga po nini biso bato tobala moko tomikangelaka na chambre mwasi na mobali tozoyebisa bana toyoka bino ata liboso ya chambre awa te totieli bino déjà nyonso kuna alela bana ne nous dérangez pas kasi po siko tozosala makambo libala te libala eza bien même sans les enfants yango yo ndeko yo ozolingo bima libanda po mwasi no aboti te ozo rater babiloko ebele comment na makamba bana te retourne dans le mariage parce que le mariage est bon retourne dans le mariage parce que le mariage est bon mais maman Maria tango oza kolobake libala eza malamu mais tozomona tozala deux sortes ya mabala libala oyo ngana za komema kaka mituna ya ba téléspectateurs nanga libala oyo bolingo ezali pe libala oyo bolingo ezali te je pense que ko kondimango ezali bongo na kati na mabala mosusu toza komona ya solo réellement libala ememiami libala etombwami parce que il y a l'amour mais dans le mariage oyo mwasi moko ya conjoint azobika bolingo te ou bien attachement ya partenaire na été yango sikoyo na kati ya mabala bongo nde tolingi tolobela là où nous trouvons les crises quand on dit les crises donc eza ba crise ya ba modèle ya ndenge na ndenge na kati ya mabala ya lolenge ya bongo alors na kati ya libala oyo moko ya conjoint aza ko se sentir aimé et que il y a la présence des crises au sein de ces mariages alors libala ya bongo comment lolenge ni bakoki kosala po babika libala wana pe lolenge ni bakoki gérer ba crise oyo ezali kati na ndako wana ba crise eza na ba sorte ebele soki tokoki kotangela yo toza komona crise mosusu na kati ya libala bato bazomona mwasi na mobali libanda mais ntango bazongi na kati mwasi na mobali basanganaka te bamipesa déjà babenga yango ni séparation du corps mais bato bazobenga bango kaka couple babalani mais na kati ya libala ozomona mpe ke papa azozwa mosolo aza kokipe mama te na kati ya libala mpe ozomona mama azozwa mpe mosolo azokipe mpe papa te na kati na libala wana ozomona ke mama aza na problème etali papa te na kati na couple wana oyo eza na crise ozomona ke affection ezalité moko aza ko traiter moninga lokola moumbu na ye pe moko azovanda kaka na vanda pona sa na bana na kati ya libala ya bolinga bongo mama Maria tolini no koko pesa parce que yango ne libala lelo to ekolobela esika tozomona na liwa ekoti kati na libala oyebi pasteur Noela c'est triste et ngana lobaka eza na babiloko ebele obiso toomona libala mais mpona nzambe eza libala te il faut tolobela ngo pasteur Noela moi je doute que moi je suis abimi na mopandi ya Pierre et puis Pierre alinga ete je doute et puis nazomona ngo inconcevable le nzambe alongoli côte ya Adam pour asala Ève. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Adam na Ève bazaka mutu moko. Siko na komi linga te nga moko ekosama ndeni na milinga nga mote. C'est que mutu na ngizo sa bien te. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Yango wana na domaine ya libala eza na bato ebele fo bazwa traitement.
Et ça n'a pas été belé, faut pas jouer traitement pasteur Noëlla. Admettons que mobali, azo simba mbongo, mais alingi ko pesa moi si mbongo te. Azo laksa sous mobali et moi si na ebo lingote. Non, c'est normal te. C'est normal te, c'est que et là ils ont marché te na mutuna. Il y a un lobby, ils ont senga traitement. Et traitement wana nga nazo mona beaucoup plus sur le plan spirituel. Et nazo mona sur le plan spirituel parce que ezali lokola mutazo vivre en dehors. Il y a makomi on nzamba loba sur le mariage. Alors mutuana ezo senga bo pesa et traitement. Traitement ezo senga suivi. Donc mutuana il faut bozoya komi ka. Bozoye, bo banda ko traiter, bo banda ko laksaye, Bible lobi boye. Ah nzamba sala boye. Lokola yozo sala o nzamba sala te pona libala, faut zonga boye. Et il y a aussi une chose. Na loba ki likambo ya nzungu na mufinu kunango. Lelo na domaine ya choix. Oromona ndenge bozabo e pasteur Noëlla eza na sœur moko na baba na bino par exemple atala kaka pasteur Noëlla azolula bino na pasteur Chimanga azolula ngapenza ngape fona bala ngape fona zo mobala zalaka lokwa mobali ya pasteur Noëlla eza déjà ba faute grave akosala tout akeko zo choix oyo motema nae elula ki quelque part. Au lieu de commis abandonné entre les mains du Seigneur, nzambe yo mtokelanga yo mtebi place au longolanga. Tango ngonga nange kobeta nzambe zongi sanga kaka place yo zuila kanga. O vivre na kimyanga lobaka eza normal te mobali oyo bisika nzamba zwayo mobali wana bando maltraité yo. Na omona ke na niveau ya choix peut-être tombaki na choix o ezalaki ya yote. Mais alors maman Maria, ceux qui ont tombé dans le choix où ils allaient qui a d'autres, na cas où que mariage moko ils a un problème, ils ont pas crise ébélée et que ndenge to la dio koloba, ils allaient que erreur et utaki ko uta na choix. Voilà. Maintenant sikoyo na moment wana ba tomosusu walobi que esengeli ko kabwana parce que ils allaient qui mopandi na yote et maltraitance eleki ba kuba eleki et tout ça là libala ya bongo esengeli bokabwana olobi ndenge nini bon oyebi pasteur Noëlla na likambo ke ba maltraitance ezali ba kobeta ezali. Moi je pense que makambo nyonso eza na ndenge basalela yango et libala Bible ezoloba que le mariage soit honoré de tous. Libala tozo banda yango nanu na famille coutumier. Sima ya ko régler libala na niveau ya famille tokendeke pa ya l'état. Sima ya ko sili c'est pas ya l'état ba memi yango ba kende ko pambola yango na église. Ngana kanisi na bakawa na ezo senga sikoyo ko impliquer batu wana pe na libala ya ndenge wana. Esengeli ko impliquer famille, ko impliquer l'état, ko impliquer pe basali ya nzambe. Batala penza libala ya ndenge wana pona koluka ko kimia. Nzambe alingaka divorce te. Biso to soutenaka divorce te po nzambe azo soutenir divorce te. Mais Bible ezoloba. Oyebi Yesu tango répondaki na mituna oyo ba posaki sur makambo etali divorce. Ayebisaki bango s'il arrivait que bato ba divorcer et sengeli ba vanda ndenge wana sans qu'on se remarie. Wana nde ali condition biblique. Soki bato wana batamboli malamu te maltraitance ezali pona ko éviter ndengo lobi e komiti bato bakufa pona libala te. Nzamba salaki libala te po ekende ko bomaka bato. Yango moni tozo boaka ba fleur na couple ya pasteur Capitao bazali vraiment modèle. Baza bato yo bateaki bato libala eza bien ba manifestaki yango au vie de tout le monde. Maman kufi dans le mariage, c'est-à-dire nzambe yemoka sepeli kozwa maman. Ezate ke ba beta ki maman tout ça là non. Tu vois? Alors ceux qui ba kaya bongo ezali
eza libalo ezosenga il faut famille s'impliquer, il faut l'état s'impliquer, il faut basali ya nzambe ba s'impliquer pona kaka bakoka kotia kimia. Mais maman Maria, l'état a s'impliqué, famille est s'impliqué, et le but que makambo ndenge ezali boesengeli bato bakabwana. Mais bandeko baye pa basali na nzambe balobi te fanda kaka libala eza bien, divorce ezali te ndeko atosi biso basali na nzambe alobi ata famille balobi bato kabwana l'état lobi bo kabwana parce que eza boye mais lokola basali na nzambe balobi to tikala tikali. Mais pendant que la famille eza ko s'occuper na likambo wana l'état, mais l'homme n'a pas changé. Et moi si ya koyoka mingi basali na nzambe atikali na kati na libala wana, mais tolio basali na nzambe bapesaki moi si atikala partenaire mususu ayokaki yango te, et puis il continue jusqu'à ce que moi si ayeba na ko perdre vie na ye likolo ya koyoka basali na nzambe. Eza débat oyo ezolobama mingi pe basali na nzambe mingi ba condamné bango na bato ebele balobi à cause de vous bino boto bobi na biso to divorcé te to limbisa to vanda kaka. Voilà maintenant une jeune maman, une Nigériane, paix à son âme, et elle a perdu son âme, elle a perdu sa vie, pardon, elle a perdu plus sa vie, elle a laissé ses enfants à cause ya toli ya basali na nzambe mama vanda kaka. Yango bandeko batuni mama Noela bozolo bela likolo na libala ya lolenge boye to komina ko banga kokota na libala ngo pe to komina ko banga ko yoka bino parce que soki abimaki na ye peut-être elle allait avoir la vie sauve. Oyebi pasteur Noela par rapport à sujet wana, c'est avec des larmes au cœur nde na koki ko lobela yango nga natali vidéo wana naza na pasi na mutema tisiko. Natali vidéo wana na moni ndeko mobali wana lolenge nini azaki ko beta mwasi wana abetie ba coup de tête, abetie na fer à repasser nde zalaki instrument o a utilisaki pona ko betela ye na mutu. Nazoka pasi tisiko. Et par là nalina lobaka que basali ya nzambe tozaka kana devoir ya côté ya vérité. La vérité concernant le mariage, Dieu n'aime pas les divorces. Amen. Et loro nzamba olinga te biso pe to tika la olinga yango te. Alors tokoki jamais ko encourager libota na nzambe ba divorçaka po abali mobali ya mabete. Moya kozwa solution ezali. Moya kozwa solution eza. Pasteur Noela, oyebi l'autre fois to lobelaka sur le choix du conjoint. Na yebisaki bandeko nyonso basi o bazali ko se retrouver na kati ya ba mariage ya ndenge wana parce que leur okoti ozoyeba déjà que naza à qui j'ai affaire. Okotika la ko gérer mutu ya ndenge wana yo mokote pour ngale na tali mobali anga bi mais Seigneur oyo à cause de la sataniste. Qu'est-ce qui a fait que sœur wana azala na mobali ya ndenge wana jusque là nanu nazubi ya noter na ba question nyonso nazali ko. Pasteur, c'est un homme de Dieu. C'est ce qui nous étonne. Aza pasteur. C'est un homme de Dieu. Ah bon? Oyebi pasteur Noela na kati ya corps de Christ actuellement toza pena ba infiltré belé. Il y a basali ya Satan mais oyo ba se déguiser en homme de Dieu. Et je doute qu'un homme de Dieu a koki ko traiter moi si na ndenge wana. Biso to abasi basali ya nzambe tozo mona mibali na biso ko vanda na biso penza ndenge liloba nzambe zo sengela. To boite okoki pe ko corriger moi si na yo mais na lolenge wana di. Tozo mona jusqu'à ce que est-ce que maman Maria bibliquement parlant mon bali a ko corriger moi si na ye o ya bali partenaire na ye kaka na makofi. Non. Ils ont permis péter. Ils ont permis te. Bible ils ont permettre mon bali beta moi cité. Parce que mon bali azo beta moi si neza lokola za ko mi beta ye moko. Alors lokola okoyi ko mi beta yo moko te, okoyi ko beta pe moi si na yo te. Pour moi si na yo awuti pa ina yo. Awa siko toza devant problème ya ke moi si wana awuta e pa mobali wana te. Awuta e pa mobali wana te et ezo senga makambo ebele. Ngana lobe ezo senga implication ya famille,
ezo senga implication ya l'état pe ezo senga implication ya basali ya nzambe basali ya nzambe bozo landanga bokanga ki libala moko bopambola ki libala moko oyo bozo mona que sœur azo continuer ko souffrir na kati ya libala wana pasteur ko garder silence te esengeli omi impliqué na kati ya likambo wana pour apporter la solution parce que boza pe parmi batu oyo bosangisa ki batu wana pour nini l'état atikalaka ko garder silence te face à ces genres de choses pour l'état à se sentir toujours responsable ayebi ke batu wana bayaki awa donc il faut toujours na koka kosala quelque chose pour apporter la paix ozomona mama et lelo toza na basi oyo balingi pe ko apprendre te eza pe malamu te okoki ko s'engager na libala te soki oyekoli te makambo libala c'est très important dans le mariage moi c'est un ba droit mobali pas na ba droit moi c'est un ba devoir mobali pas na ba devoir alors moi je suis ba droit na ye na ndimite ke akoki ko finir ndenge serwe ya finir pour na ndimite ke zalaki mbala liboso ba beta ye pe ba boma ye c'est que ba beta ka ye et moi je suis ba droit na ye soki bazo beta ye et c'est qu'il a revendiqué ba droit na ye moi si wana aza censé ya kokende même liboso ya l'état eza lisumuté pour l'état za impliqué dans le mariage na masolo ya mariage l'état za impliqué famille za comment na l'état maman Marietta va kozonga ndesi esi ba bomi sous bien en fait la femme a peur d'aller renoncer parce que akoki kokende ko dénoncer plutôt akoki ko dénoncer akozonga kaka wana na ndako wana tango akozonga ou bien l'état yoki likambo wana ko convoquer mari tango mobali akokende tango yo ozonga na ndako wana ndeki se kozala so likambo kasi omoni na biso bafricain sika oyo mobeko likonzi evandi penda malamu te en Europe tout le monde a peut-être na kaba makambo boye soki crise eza na foyer l'état kozwa peut-être azu mobali atiela no pembeni ba traiter mobali bazupe mwasi batie bango quarantaine to kokoloba balobi ke à 100 mètres mwasi akomate mobali akomate pour fi que l'état wana ba meka un peu ko conseiller ko eba ko luka ko traiter moko mais biso likambo wana peut-être ezala raté moi c'est tant ko dénoncer yango na l'état tant ko ya zu mobali yo ndimi ke mobali o l'état interpellé era ko zonga na ndako ayeko pesa obise pasteur Noëlla oyebi yango moni nazo beta c'était na lobby et sengeli batu ba yekola nous devons apprendre moi je suis ayekoli a la complexité oyebi le fait déjà ya ko réfléchir que soki na memi likambo et pas l'état là na kozonga na ndako est complexe. Alors moi je suis ayekoli to mobali ayekoli ayebi ba droit na ayebi ba devoir na ako vivre en dehors ya complexe a complexité mutu nyonso oyebi soki déjà moi si azali maltraité par ya mobali et que amemi likambo wana pas ya l'état ezate pour l'état asala mobali ne mabe mais ezaka pour l'état a interpellé bango pe ala kisali susu bango malamu ndeni bakoki kotambola et dès lors que l'état a déjà au courant il y a dossier moko ya ndenge wana même d'office moi ça déjà na kati ya sécurité au contraire moi ça zokota déjà na kati ya sécurité parce que mobali akomi lobela lokola l'état a déjà au courant ya mabe ona saka moi c'est que soki kaka mabe comme moi yo nga déjà mais mobali akoloba lobi likambo ya ndako ya foyer suka kana foyer donc mbala moko bakoloba mwasi o aza mabe famille mobali pe ba ko telema balobi ke mwasi aza mabe nene ke ko funda mobali tina leta makambo mwasi na mobali babongisa kaka na chambre et bi makali banda te au moins que quelque part mwasi pas aza komona kozala accusé de partout et à garder kaka silence. Peut-être c'était ça le cas. C'est ce qu'on appelle complexe. Il y a un moment où nous avons été à Bandegouba, c'est un complexe d'infériorité. To bimape na kati ba complexe de supériorité. Et c'est ngeli ko vivre à l'aise. Oyebi pasteur Noëlla likambo nyonso ezaka ni bandeli pe ezaka na suka.
Tango moi si azotelema azokende pa l'État nandimi te ke ezali mpona mbala liboso mobali asali mabende moi si atelema ke pa l'État. Na kati ya couple toza na bato babengi ba parrain, toza na ba parents et puis toza na basali ya Nzambe, y compris na l'État. Toujours poni tozwaka ba parrain, tozwaka ba parrain pour ceux qui likambo ezotambola malamu te na ke nango nanu komona epai ya ba parrain. C'est que ba parrain bakoya kopesa toli. Soki mobali ayoki toli ya ba parrain te na ke nango sikoyo epai ba parrain na ye. Soki ayoki ya ba parrain na ye te na ke nango sikoyo epai ba parrain na nga. Soki ayoki pe ya ba parrain na nga te sikoyo nakokende mona l'État. Parce que là nakomona l'État, même famille na ye, même ba parrain bakolobake makambo to yebi yango. To pesela yango toli ndeko mobali ayoka kite yango lokola l'État. Yonde moto tiaka mibeko omekano kokata likambo. La femme sera toujours en sécurité. Yango zomona nazo babandeko basi sengeli ko yekola tango ko yekola ko yeba ba droit na yo pe ko yeba ba devoir na yo. Ba ko manipuler yo te dans le mariage. Pour oyo wana tozomona eza manipulation. Et pourtant manipulation dans le mariage c'est le roman mabe. Et ko sala ke couple ezala malamu te e bikana kimia te. Manipulation dans le mariage ezali malamu te. Libala ezali ndako ya bitumba te to ndako ya concurrence et que boye avec concurrence ko asali bonga pe na kosala na kolakisa okenga na za mobali na kolakisa okenga na za mwasi. En tout cas idée ya Nzambe ezalaki boye te. Nzambe amonaki au préalable que mobali ya kokokate atiaki na kote na ye mwasi. Pe mwasi ayaki pembeni ya mobali mpona kozala mosungi. Nalingi kaka nayebisa ndeko mobali moko to ndeko papa moko. Soki Nzambe asali yo grâce ekozwi mwasi aza na makoki ebele koleka yo, linga mwasi wana encourager kota na kati na oyo azali kosala. C'est ça l'amour. Parce que lelo tozomona mingi na kati ya ba couple oyo ezali jalousie et mati ezwi degré moko ya degré moko koloba trop élevé na kati ya ba partenaire. Omoni partenaire na yo surtout mingi pona basi. Mobali tellement za na complexe ya supériorité, Nzamba pamboli mwasi. Mwasi apambola me makasi koleka mobali, mobali akomisa ngolo la jalousie. Mwasi aza na prestation moko boye à cause de jalousie, on kendete. Mais moto déjà ça soit qui engagement. Oko sale lo côté. Réunion no kendete. Ni no siko alingi atali soki aza mobali non na bon sens, mais na sens moko ya injustice pour aiba kaka ko kolongola mwasi valeur. Donc mobali soki Nzamba sali ngolu ozui mwasi oyo azopambola mazokende liboso tia maboko ete bokende liboso ensemble parce que azali partenaire na yo azali mosungi na yo ekoko koma pe mwasi eleka na mbongo ekoko koma pe mwasi eleka yo na ba valeur mosusu mais lokola boza déjà mon Bible l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc, l'homme la jalousie n'a qu'à couple. On empêche moi si avancer, on empêche moi si abîmer, on empêche moi si ça la parce que pour ça les attaques moi si à souffrir. Non, tika été tout tient na katia ba couple na biso bolingo. Ya maman ya pona ko chiter. To lingi to yeba rôle ya amour, paix obéissance na mariage. Ezali nini? Voilà, rôle et amour, paix obéissance dans le mariage. C'est pour mettre l'équilibre. C'est pour mettre l'équilibre. D'ailleurs, Bible Lobeli Yango, dans Ephésiens chapitre 5, verset 22 à 25. Amen. Et Bible Lobeli Yango, dans Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19. Et si ka Nzambe azali koyebisa mobali, alobi mobali linga mwasi na yo. Penzamba sukisi kaka na koyebisa mobali te. Ayepe pa ya mwasi alobi yo mwasi mikitisa epa ya mobali na yo. C'est pour qu'il y ait l'équilibre. S'il y a l'amour et la soumission dans le mariage, vraiment il y aura l'équilibre. Il y aura l'équilibre. S'il y a l'amour et l'obéissance, il y aura l'équilibre. Donc na poko na lelo les femmes toyaki ka koyebisa couple moko ba mari moko oyo bazo comprendre tina libala te. Libala c'est l'amour, libala c'est la soumission. Amen. Et ça biloko mibale et ça la libala et kende liboso. Amen. Un homme qui aime beaucoup sa femme a besoin temps ya
beta mwasi na ye te pe mobali mwasi oyo azana komikitisa liboso ya mobali na ye akozala pe na tango ya koyokisa mobali na ye pasi te donc topesa accès na diable te lelo oyo bana oyo bazotala biso bana oyo biso toboti lelo batikala na bamauvais souvenir ya kobanga même kobala or nzambe akelaki libala ezalaki malamu. Maman Maria, mot de la fin parce que tu commis déjà na suka. En tout cas, mot de la fin, na koyebisa kaka na bandeko esengeli komizongisa entre les mains du Seigneur. Yo onano yambi Yesu loka mokondi pe mobiksi na ote. Yebaka ozo courir risque. C'est un grand risque. Yamba Yesu lokola mokondi pe mobiksi na yo okobeta pe lisolo ya mariage ndenge biso tozobeta ngo ke libala eza bien. Et ndenge te uti kolobake libala oyo bisika oyo soumission na amour ezo régner bisika wana équilibre kozala parce que lelo to beti c'était apparemment on dirait to lobeli mingi kaka mabe ya papa mais il y a des femmes au pe bazako sala makambo ezo exciter mibali ke basala bango même mabe. En tout cas les femmes vous devez aussi changer. Quand il y a pas la soumission ça énerve aussi les hommes. Pour mobile zo mona ke yende chef Bible lobby l'homme est le chef de la femme. Si ko soki yo moi sozo se comporter on dirait yonde chef a ekosimbate ekoko tourner pe mabe contre yo biso le tolo balibala eza bien parce que to abasi moko soumise et pas mibali na biso et tozo bénéficier de cet amour là ya mibali na biso. Donc que le Seigneur vous bénisse et que cette parole produise quelque chose dans vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, c'était bel et bien votre émission Téléfemme. Téléfemme, une émission qui a été présentée par votre humble servante de Dieu, Maman Pasteur Noëlla Mungenga. Ceux qui nous ont besoin la prochainement, mais retenez bien que notre émission passe chaque dimanche à partir de 19h et la rediffusion c'est chaque mercredi à partir de 14h30. Que Dieu vous bénisse. Ciao. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.